mobali papa. Ah, je sens dans mon cœur, moi, la gueule touchée. Ah, mwana mobali. Ah, touché. Merci. Ah, touché. On salue maman passi. On salue maman linga passi. On salue maman linga passi. On salue maman passi. Ah, Zambe passe beaucoup na nini. Zambe pona no permettre. Maman zana na passe makasi. Santé za kutuma lambu te. Udela zone la bwana na ye. Udela zone la bwana no ko karamote mate. Touché. Zambe biga mobali boye. Pasi ya boye. Biga mobali courage. Yaka kosunga mama na shaki tongo azanga koyawa te. Ayo kosunga mama na ye. Bwana wana sasa. Aliga tikali na trupu nene. Tikali na trupu na bwana na ye. Mama, if ipa. Love is crazy, love is for me.
Mundela zone la mwana na ye. Mundela zone la mwana na koka motema te. Touché. Basi ya boye. Touché. Panga mwana ngai mwana courage boye vraiment nzambe na lela ko permettre liwane kona nini kolo c'est le cola dodo. Mwana lokola dodo. Ni wana yo uti wapi mwana yo. Toucher le cœur. Arnaud Mwana bato mama linga. Mwana bato nyama linga. Mamo yo. Kotiki mamo na pasi makasi boye. Batela linga bompaka musipriene. Batela mama linga yokele awa. Touché, touché. Pourquoi me passe? Passe. Bana royaume de Dieu, bana centre de réveil. Oso boucher, Robina kawa pied. Bona pambola yo ingénieur. On est ensemble. Na yesu lokoto soma. Azotelema soka. Azoluka bwana na ye. Azoluka touché. Azabe. Yo kile mama linga mawa. Mana miki na kutukutu Sara azana na nani na pia Hallelujah. Papa nazozanga maloba Nzambe biga mobali boye kasi ya boye biga mobali courage
courage. Yaka kosunga mama na chaque tongo azanga koyawa te. Ayo kosunga mama na ye. Mwana wana sana courage. Mama nika tikali na troupe nete. Tikali na troupe na mwana na ye. Moni sanga loboko na yo. Zambalo linga so vanda te. Muke mukatele ni maligre malobezate. Mama linga malobezate. Nous avons pembeni na ye so tokomi na miso na tozoboya kolela po tomotisa ye tozoboya kolela tobibi libana taye kolela basi ngai babengaki ngati moninga na ngai moto aza na Afrique du Sud moto abengi ngai alobikaka mpo nazomona na youtube eza ya solo ngabaka monini moka moko mpe nazombela sante eza bien te taselera soki ngai balobi nanga kusha kofika mbe nagange bapana bakokanga tozoka tozotoyetika moyoki biloko balobi nanga balobi kusha kofi obi kusha wamemana baninga bakosi ezala kaka likambo lokuta tusha kofi te naye kobenga kowe yabi te naye kobenga karine mpana muta yebisinga nazala mama ninga na ndako awa mpe na bibili banda mpona solola ya solo tusha kofi Papa,
Bonsoir. Voilà, d'abord, merci de ta condoléance. Nous avons touché ou à d'autres personnes colorées à Tongo. Qu'est-ce que tu as montré par rapport à l'écologie du choix elekilanga tellement makasi parce que touché aza mutu asalaki nga lelo akomensa théâtre nakokoka te aza vraiment papa na ngai asaliki lelo ngai nakoma oleka na tv eza touché elekilanga makasi nakokoka te natikala oyoka ngo te nazali na ndako navandaki nangi na bandomela ti ami na ngai Celia nando tala ba stati na ye namoni atie foto ya ye na touché natali donc esala nga neti mwa louche moko boye nabi te nakota na ofebe nakota febe boye nakuti bapiblie foto ya touché nabengi grand frère na ye Rabi eza batani nando yebisa ngai nayoki olela ayebisi nga Christelle nde naza boye nautota touché na morgue touché akufi ozenga pasi naokoka kute nayebi te nakokoka te touché azala mutu moko boye donc ye azalaka bien na mutu nyonso touché ndo joue sa akomisa bato mosusu baartiste oyo bakanaki te mutu ya balabala amoni kaka boye te yaka ojoue mpe akomi artiste donc azalaki bien na mutu nyonso soki na quartier Kimbangu nakomi na Kalamu mutu nyonso apeso témoignage ya touché mutu nyonso asola na mutu nyonso quelque chose aza liboma quelque chose aza nani touché akipa te asola na mutu nyonso très bien donc aza mpena artiste mpena ape mama nanga courage apese nga za makasi ayebisaka mama na ngai aza makasi nayebi ke na miniti oyo nayebi te me aza makasi ya nzela na biso nyonso me liwa touché pardon Oui, sango ya chief nanga parce que on a bien chief. Aza chief nanga kasi groupe toli ya mama linga, aza chief nanga ya répétition, aza pe papa oyoyo ala kisinga au théâtre po aza mutu ala kisinga donc bilengi ya théâtre. Nazoki sango na ye na fongoli maison, na wuti na parler na tongo, na fongoli maison, na lingi pour que na banda musala. Coup d'appel, téléphone yo sonné, na yambi boye, ba singa ke
au touché à profit. Bon, vraiment, place Nazaraki, na bateau bazalé pembe na ngai. Donc, façon na komelaki, na koka super au salade. Dans une akani maman pe maison, dans une maman transport à mang, ah oui, c'est réalité na moni pena que matanga ba fandi pour na de toucher. Yo ko ko ba ke ko ko malade. Mais il faut toucher à la relation malade pour avoir cette comédie. Message ni ya malade pour que ce soit artiste na yo ba te ko ba artiste au téléphone na kati ya uma pour répondre les présents na matanga ya micro toucher on a ya icône ya beaucoup comme maman dit no. Bon, apparemment, bon, toucher pour comme on a chicote, on qui tu habites toucher, on t'appelle sanga yango. Comme on a chicote, il y a des scènes il me a touché, on t'appelle sanga yango. Donc malgré le barquet, ma belle à mon tour et ma bolamu ya monté bimara ceux qui a profité. Mais toucher, tout le monde connaît bien toucher. Toucher azala kini azala mta kanda. Azala kanda na yé soko landi yango, c'est que au sein de l'autre côté. Vous comprenez? Donc toucher azaba conseil au père conseiller nga au ep na pratiquer yango na mona pe bolamu nango ti lelo. Donc azala mutu mo boye azalaki soka za na film pe to kenda robenga le azalaki mutu na ko lia na bato no partager na bato donc film ale ezali boya bo jouer na ye donc attendre tonzimi na ya obenga yo. Donc toucher vraiment net oza boye malgré to loba na sengo mais na mitema na biso boye to bien te. Tu as passé quoi les bisous dans un groupe Tolia Mama Linga. Tu as passé ma race bisous d'artiste. Groupe Tolia Mama Linga, il a proposé de chez Patrick à Congo. Mon Mama Linga la mutuelle tellement touché. À Omonayo, moi na touché. Moi message moi encouragement pour plus ça me renforce dans ma casse. Bon, encouragement le repère ça que ça que bon moi déjà sopani. Tous les landes on a biso na kimia et puis tous les des autres salles à matin donc accueilli à osongate. Bon parce que des autres des alarate bitumba ils en a battu et belé ba olobake a kufi pona boy les autres dit et comme d'ailleurs belé na sa réseau mais ba yebake biso mononu bana toli notre yebi pena clairement o ya liwa ya touché. Jusqu'à pour le moment, famille a envie de recherches entre deux familles côté à moi sinaye, d'un côté à côté à toucher. Bazo landela pour que ba toucher à kufi na nini. Donc mouton le batte kawa à kufi na poison, à kufi na accident, à kufi na non. Pour le moment tout le monde est bien de l'autre côté. Tout doser. Bon, tout le pour la bateau ba le ba bongo. Tozo kebisane bango tant que biso mono batiste toli to kebisana bango na bato ba biloba loba pona liwa ya toucher parce que soki biso moto yebi ke oui liwa ndo na biso za boye voilà tout le monde va royeba ba bomba mama liwa te to royeba sangoyele biso brusquement parce que to solo la kina ye semaine oyoyo to solo na ye ya okufa lelo na 3 heures donc ezalo liwa mo boye. Et ça a mis déjà, mais à propos d'un de base, notre évité. Souvenir de notre canissa, na papa ou atikinga na bengi papa nanga parce que azali mutu oyo alakisanga théâtre. Souvenir ya wana pe ayebisanga ike chikote na musala ona alakisi ya théâtre ezake au mona bolamu nango na mona ngo pe. Oui, na mona ango parce que pour le moment comment pour nous que na kota na place mobwe na na facilité parce que na artiste. Donc azana ba souvenir et belé pour na ngana rolo baté. Ah, OK, merci beaucoup. Bana ya français shalom na zana esengo bigi ya koyebisa bino ete na kozana na bino lisusu na Paris à partir le 3 juillet pendant 10 jours pona ba délivrance ya bato oyo koleka en privé na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye mokolo wana tokokota na profondeur ya problème na yo bato oyo bayaki liboso bana ya autiste babikaki bato oyo ba blocage babikaki bato ya ba maladie babikaki bato ba sans papier
bazwi ba papier bino moko botala ba témoignage. Shalom le frère. Moi je suis le jeune du Congo-Brazzaville. Je suis venu voir le pasteur Moïse. J'ai entendu parler de lui. J'ai pris rendez-vous pour une délivrance privée. Je suis venu en France parce que je suis malade. J'avais un problème avec la plante des pieds. Je ne sentais pas les pieds, j'avais froid aux pieds, j'avais des douleurs sur la plante des pieds. Quand je marche, je ne sens pas mes pieds. Même quand je mets les chaussures, je ne sens vraiment pas le contact avec les pieds. Et j'ai demandé de voir les médecins. Les médecins m'ont laissé entendre que je souffre de ce qu'on appelle une neuropathie périphérique. Les docteurs m'ont dit que les nerfs étaient morts. Les nerfs des pieds étaient morts. C'est pourquoi je ne sentais pas les pieds. Et le pasteur Moïse a prié pour moi, qu'on appelle une délivrance privée. Maintenant, je sens la sensation sur mes pieds. Je sens la chaleur sur mes pieds. Et j'en suis très satisfait. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, il y a une délivrance en privé. Nous avons une salle. Nous avons un Zambé vraiment où il y a Bible, où tout ça est là. Dès que papa a eu sa biso, si quand son assis, Mathieu Zambé bosso. Nous avons une délivrance, nous avons une mariée de nuit, nous avons une masque vieillesse, nous avons une salle, nous avons une salle, nous avons une salle, nous avons une salle, mais les loyaux, nous avons une salle, nous avons une salle, nous avons une langai, nous avons une langai, il faut que nous salle. Et à Bibalé, nous avons une décoration, kufa kipenza, mais bana ozana mukolango ba sambelaki, lelo na ulubaleki na ngai, azana bomo ya biki, alamuki, Nzambe asali lelo yo nazana sengo, papa Moïse, mosali ya Nzambe ya solo penza nga na moni. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate bo benga po batia bino na liste ba délivrance ba pesa bino pe ba na bino pe na ba ngonga na bino contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana bino pe bokobika bato mabaladi bakobika bato ba sans papier bakozwa bato yo baza ba blocage bakobika nazo zela bino nyonso tuna moto. J'envoie les feux sur ton oreille. J'ai ouvert ton oreille. J'ai ouvert ton oreille. Et maintenant, tu peux écouter. Bonjour, je suis Carmen. Je suis béninoise. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec Papa Moïse pour ma séance de prière privée. Je suis venue parce que je n'avais plus d'audition. Mon audition côté droite était partie totalement. Et là, aujourd'hui, après la prière, l'audition est revenue. Là, j'ai fermé l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite. Et là, je suis contente. Yasika na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona ko sunga bino. Yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyonso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyonso olingi ba komela yo ba kokomela yo. Par exemple, toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Toza na ba antibiotiques, toza na ngo besoin na banzoto. Benga médecin na biso en ligne. Ce qu'on a la maladie ou etungisaka des fois ba médecin en famille ba koko komelote peut-être ba DP ba solution na ngote a on a mis sunga tozo libino solution o bengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi to kotindelo bipa nyonso yo pesa meli diaspora bisika nyonso zali na Amérique na Afrique na Europe to kotindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme misunga eye pona ko sunga bino ngai papa Louis Nyongo Mbangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution ezalaki te ba bandeko pesa ba kisi wana e bandeko soko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu esalamaki que na yakoza contact moko en ligne et na tangaki titre na mozaki misunga docteur en ligne réellement zoki numéro na bengengo na zoki ba médecin na ba consulter nga en ligne ba pesa nga ba directive ni na kolanda et puis tant après ba tilinga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola o ba twa seka kinga ba o ya okufa mingi ba ko to akufi déjà to ko ngolela ye mais ba lela inga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga mokote et sekele na yeso pe bino yango ko bolo na pensela na ngai faire la maman nazala na felonde na mitungisamaki na maladi dibumu pasi na makolo pasi badokter a na felonde basalaki nga baexamen bapesi bakisi bandeki kosimba kaka te ti naye kozwa numero ya docteur en ligne nabengi bango na explike bango kana nga batali ndenge na explikaki bango basali bango moko badiagnostic ti bayi kopesa nga bakisi bakomi bakisi bayi bakisi oyo kosunga yo batindeli nga bakisi yango mpe na poste nazwi yango na meli na miyoki mpe bie bandeko ngai naninga sunga mpe bino soki
ezali yo kozomona malade no bazozela mo solution te biso biso baafricain bamalade na biso esengaka te badokter oyo bayebi vraimen culture na biso makambo na biso na banzoto na biso omoi batraite na misunga vraimen ezoleka kitoko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo ozali mpona oyo etali sante na yo contacte misunga Dr Aline nde ozwi solution.